Est-ce que c'est un pétage les a vraiment nzembo nzambe? Ils ont nzembo nzambe parce qu'ils ont ils ont la critique à tambo côté na katinango. Les gens ont quand ba que Afro Congo il y a ndeko na biso mwana na biso Inosa Balume. Donc frère na biso Inosa Balume ndé aboti Afro pétage. Donc ils ont kaka Afro Congo ndé balongo a été Afro pétage. Donc Afro Congo Afro pétage. Afro Congo Afro pétage. Ba kutani na bango. Donc ils ont dit à lundi idi Inosa Balume moi ils ont rythme mikolo nazola na artiste na biso na Inosa Balume parce que na kata rythme mikolo azolo kota batu nyonso et azo kipete na batata mikolo azobenda mais ce que ya mabe comme parce que comme benda na lelo ba comme na prophète moto ba kete baza mingi ba prophète à ventre ba lingi mingi mbongo po bana ne ba kende poto et prophète akangi mwana moko boye papa moko ayeko talisa mwana église mwana wana zandoki mais prophète a se décidé que mwana baba ke libanda mais tandis que azana mutu azana nguya kati nya ko bengeza kindoki wana so lelo bana ebele baza libanda baza victime basala nzambe bana ebele batoni na balabala baza victime basala nzambe comment yo kangi mutu azandoki mutu azana misala mabe mais kisi o nzamba tekati na yo est incapable de délivrer mutu wana parce qu'il y a beaucoup de chrétiens jusqu'à présent baza ko kangama baza bloqué baza condamné na kata ba malédiction chômage Satan boto la ba rêve Satan kangama kamunyo so makambo etambola malamu te bi ezat kitoko te yake na gauche mabe ezani ba benki ba lié à famille o famille na bango bandoki famille tous les familles na kata Congo bandoki bazali même si en Europe bandoki bazali. L'abonné de JK TV News est très heureux de vous retrouver encore une fois de plus dans l'émission au micro des stars présentée par moi-même Rachel Mandé. Je salue toutes les abonnés de JK TV News au news sur soutenir abisso de pro ou de loin vous êtes tellement ébélé. Pourquoi pas griffe oyo bazalaka toujours wana na ko soutenir JK TV News. Merci aussi na ba au news ba kolanda émission na biso oyo na plateau na biso ya micro des stars je sais pas celle votre chose nationale qui d'abinoké na micro des stars to ya mbaka tout. Aujourd'hui, je ne suis pas seule dans un pasteur. Ce n'est pas la première fois que tu as envoyé une chaîne de JK TV News. À l'école, déjà plusieurs fois. Mais le c'est pas là que tu as envoyé ton make-up. Moi, je suis là, moi, je suis là. Makambo o eza koleka o ba pasteur bazotamba le souviens tout comme ça avec lui trop make-up au sommet que avant la côte invité na pesi mbote na ba o news bazo soutenir Rachel de près ou de loin. Là je vois Grady humblement merci pour les commentaires na yo et ça langa ki toko makasi pourquoi pas tonton Ornis merci aussi na ba commentaire na yo merci aussi na Peniel depuis quelque part merci na ingénieur Fabrice Simon de Azalaka toujours wana so zalanga langage moko kotelanga nous éviter nanga ya mkolelo à ce déjà j'ai dit bonjour pasteur. Bonjour. Bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu nzamba osala qui mezali Kim na moi pas qui mezali. Oui, qui mezali. C'est la première fois ngana ba yo eza ba mbiso ba yebi ba yebi te ko se présenter. Oui, bien sûr, ezana batu mingi ba yebi ngaité et puis batu mingi obazwa déjà libako kolanda ngai. Na benga mbongo na komba prophète Emmanuel. Oyo bongo nazo kamba na kati ya ministère la rédaction de sika 11 ans bengai pe sika 11 ans pe singa musala nazo sala donc na pesi ba na nzambe nyo sombote bazola na biso partout dans le monde et ba konne ko s'abonner na chaîne yango ndeza mama likambo ba konne ko s'abonner na chaîne parce que nous avons pas bien nzamba ba surprise inattendu voilà donc c'est que la chaîne JK ba surprise pesa ibele to s'abonner massivement yango mais très important c'est que ba nzamba nyo sozo na biso partout dans le monde nzamba pambola bango. Merci beaucoup pasteur Mikolo o mona Mikolo yo bazo critiquer to ba pasteur o ba pasteur batikal kana musala ko escroquer bandi en tant que pasteur. Je crois que en dehors de pasteur au ça là ba mon activité non tout ce qu'on permettre pour que moi ko escroquer bandi meza ezalate. Normalement mon sala nzambe o abenga mi nom de Dieu azana activité muso ko salate azana activité muso ko salate parce que biso musala auto salaka musala auto ndima eza musala nzambe en dehors musala nzambe to ko sa musala mususte mais en principe le lengende makambo ezotambola pour le moment n'est comme un peu bizarre. Pourquoi comme bizarre? Parce que ba pratique mingi ko ke na basala nzambe lelo et comme ba pratique mingi ya mabe. Donc batu mingi ba yo préférer ko sala business na kati église. Ba comme si église lignée na bango principal ya ko sa baskokeri, lignée na bango principal ya ko ba ko massacrer ba na nzambe, lignée na bango principal ya ko sa comme babatoire parce que na kati église lelo makambo ebele ou ba pratique ebele sa na kati église et donc en principe ils ont dégagé comme église. Alors église et bibi sa makanangote.
ils ont des conduites à mutu de ça que église bebisama parce que ceux qui l'église zo fingama ceux qui le réveil zo fingama ils a cause ba pasteur ya réveil et tambo na bango za mabe makamunyo soko ba sala ba pratique au bazo meka ko maintenir c'est voie publique ils a malamuté siko etambo la mabe ba pasteur et où tu wapi donc to ba kelo moko mutu musako za na capacité pour mabisali na ye aya mi bombi na caché moko boye après quelques jours misi identité na ye alors baza ebele o ba sama kama ko na lelo donc baza na bango na ba identité moko baza na bango to ba ke ba profane mais ba ye ko mi bombo na prophète lokola ba denilesi voilà donc to va dit ba prophète lokola ba denilesi to zo lokola dit ba prophète israélita tout baza ba tout moko o ba sala na bango business na bango na carte église voilà to koza na capacité ko intercaler bango te parce que c'est total bien normalement que mutazo ba kete pour mutazo na capacité ko tana nga fa futa moins que $200 ou 200 euros na ko kuta ne pour na domaine prophétique prophétie de bege prophétie o ezaki na ngo gratuit le prophétie comme na bango na carte église personne total bien et là les autres combattre église la prophétie à cause de la prophétie le bana ba sécurité le libanda comme bien le ministère bo vivra pour la prophétie bo vivra la prophétie oui normalement que la vraie prophétie c'est la parole de Dieu donc pour monter mais quand manio la prophétie malam fa bana na kati ya makomi donc prophétie tambola malam mais la prophétie tambola makomi parce que yango change kati mais comme ka kotali sa doctrine prophétique un prophète c'est un révélateur prophète ça monter azo meka kotali sa ba tout penser ensemble mais lelo ils a subongoté donc la prophète pour na ba onyo so bazo vivre na ignorance lokola ba pasteur mususu oyo bazalaka toujours wana ba prophétie bazo boma ba famille ba tout consort ce que pour na bango oui normalement on va que pour na bande konyo c'est ba pasteur o ba osala lelo business escroquerie ya ko boma ko bebisa ba foyer ba parce que ba foyer ba télé les victimes et belé tout ba foyer belé les victimes pasteur aye ou prophète aye ki papa moi si na wana za moi c'est malédiction moi ça bila kelimabe donc seigneur benganaï mais si mako bengana après 2 jours à récupérer nana travailler na perte il ne travaille na perte parce que il y a une accroche pas récupérer aux anneaux monter peut-être que nous allons sans les savoir non on dit que bilo kama ko na carte église nous sommes censés à défendre l'église nous sommes censés à défendre le corps de Christ nous sommes censés à longola ba pasteur nyonso o ba BBC doctrine d'église parce que lelo et comme moi pas si pour moi na que mo sala ensemble on la fidèle nda kuna ye surtout basi ya mabala eza affaire moko grave ozobanga peut-être papa ko na nzeta ko beto na ndako po oyeba que pasteur ngai bona kata ndako boso pese mukongo peut-être ko sala ba bloko ya caméléon donc comme moi pas si donc comme système pour kutana fidèle mo to kutana kata église parce que voilà na ndako eza danger parce que mobali soka fonga rido ba moni ke ona ni pasteur donc na kombwa ba pasteur ya Kinshasa ko beta makofi na lenga so yebite ko banazani eza dangereux ce que tu peux savoir exemple muke mana autre le ba ce que yo za pasteur doza par exemple OK na ndako moko ya mondimi ko sala visite siko o retrouver que mobile na yazawana tout consort siko ba justement oyo ko pesa et na kobelo moko omoni ke fomo na $100 ya faux original ngezala fomo na mbongo ya vrai na ya faux oui ba que ce qui est vrai zali vrai ne ça la faux zala donc jamais faux ko ça la vrai donc vrai ne ça la faux donc pasteur o azan na ba ligne malam yenda o permettre ba faux pasteur ba bim prophète ça na ba ligne malam yenda o permettre ba faux prophète ba bim parce que n'attend quand tu dis bando benga boba voyant bando o tema na balabala o PC 50 francs o PC 100 francs détailler vie na yo famille no esiko botami ba mama na bazaka na mboka koko na yo tenga lupimpa tangi ba komona bango nyonso ko wana pena ko comprendre bete ezalaka ba prophétie ya lukuta to ezalaka muntu moko boya ki akuta na pasteur wana côté via muntu boya po pasteur abenya ko PC banini wana mais mingi ezala ngo miroir o benga ngo ba benga ngo mikolo kitala tala magique soki plasma soki plasma zo benga to ka terme ngo plasma soki tala tala soki tala tala ezalaka e pa ba pasteur ezama kiona makiona ndeni kasi ba pasteur ba koti banzela mabeti banzela bakisi bango ne bakela banzela wana parce que prophétie à l'époque tu as vu que ceux qui au moins prophète a bimi nzela c'est qu'il y a un message ainsi dit l'Éternel donc aye ko confirmer message moko o nzamba lobi mais le temps que ceux qui sont dans le pays où ils sont les plus peuplés il y a ba prophète ils à Congo Kinshasa doza belé au mona même mona mukebo prophète mona pas vraiment prophète mais la carte doctrine prophétique tous en un ministère prophétique tous en un don prophétique mais ce qu'on va au ça la mon salaire prophète na bazo un ministère prophétique ba autant mon libanda comme prophète. Est-ce que si réellement baza ba prophète est-ce que si réellement baza batu baza appelé parce que un prophète c'est un ministre devant Dieu as ambassadeur liboso ensemble parce que prophète as un carte ministère mais révélateur comme si tu vas quitter prophète ils ont ministère mais moutazan a don prophétique ils ont ministère parce que na carte don aux incapable de étaler ba prophète mais na carte ministère aux capable de obéir ba prophète mais ce qu'on demande à que ba prophète ba toni ebelé c'est là où quelqu'un a ba prophète
ne makambo bebe comme bebele omoni kende kona biso ya deninda komi na ekuti mikolo e mutu ya alongwe na rythme ya nzondo voilà rythme ya nzondo de kei parce que nzondo so kei nzela ya bandundu omoni na mai ndombe bobo santeke ya dena fingis ba prophète ebele oui bien sûr to bakaka ba prophète tout nalandi mukona osala nalandi émission moko osala émission moko masanga biki masanga mo bimiso ki sans alcool mais masanga zo mana full avec full les apona donc ça sans alcool c'est loyé sans alcool mais full on est bien pour na mutema pour ezo kitama moral wana ya denia meli on en plein na miso batu devant média meli biloko wana nyonso meli masanga sing ba fongola meli avec était sans alcool est-ce que a poussé ki biso bouteille liboso ya caméra pour na caméra bouteille sans alcool ce qu'on a bien le prophète bon mon on dernier puis vous se sentir dernier comme on a prophète na bino muninga au sala makamba bon au kit sa pe réputation ya prophète et belé au bazo sala la nzambe na bosolo nyonso en tout cas pour la réalité on a pour na biso to commencer à coûter peut-être comme bomba mana caché ba prophète comment ça comme bomba comme bimisa caché ba prophète za caché moko déjà bebisa media makasi minkoleka parce que un prophète comme le gars CG ali kama nanzela batu so ba monika mutu na prophète batu mabé bato yo prophète comme le gars moi comme le gars na mundu kinanzela présence ne ça batu somo pourquoi parce que ba o bazali boso batamboli malamu te batamboli mabe biso pa na biso na mutu moko tozo imiter parcours ya Jésus Christ en derrière parcours ya Jésus Christ na mutu tozo imiter te to ko sala o Jésus asali même Jésus moko beke boko sala plus que onga na sala qui pas jusque là na bangambo comme le na mito eza que matio na écoute na carte église ba pratique ma be côté na carte église ba ke ba signe na mo ba kisi parce que ba bloc yo so ça manger eza fétiche parce que satana avant di ming na bloc o eza kana capacité ko tirer bato satana avant na ming na bloc o eza kana capacité ko tirer bato trop satana lingi ming ko za donc ba vie o eza ngo lelo bato ba linki yake ba yeba yeke ya zali ba mona yeke ya fonctionner ba mona yeke azana nguya ba meso ba mo pesa ba bongo apesi mutu mbongo kosana koza aveugle ou une église bate caméra ba fongoli o misu kosana oza okufa na kata cercueil na kokosa na pokufa libela c'est ça parce que comme ce qu'on la musa comme pas problème c'est le temps ezaki ba na nzamba prendre conscience parce que Jésus o eza très important monsieur apesi biso na kata église eza ko rechercher ba âme perdue mais les autres ça la monsieur wana te parce que tout monde la mingi ba o eza ba poche na biso to lingi mbongo voilà tout ça sona tina na ngote pena biso ke ba matin na kata église en forme kala. Ce côté, c'est la répétence de l'église aux Zulons Mongoté. Aux Zulons Mongoté. Ce côté, il y a une église, c'est la salle du péché aux Zulons Mongoté. Mais faut ce côté, il y a tout qui est pas moi, aucun des poteaux, aucun des États-Unis, aucun des Nézaboye. Peut-être la prophétie. Et non, moi, c'est que ça va passer dans le domaine prophétique. Maman zana zimba souitaka moi na ozala ministre. Maman zana mwana moko kozala mwana munene. Mwana kozala ministre, mwana kozala bo. Pour moi na bota milobi ake okumba pousse. Ce que tu combattre vision au nzamba lobaki be kutusa ndengeni nyonso wana eza bitumba makasi parce que nzamba sala mutu nyonso na tina so moni que Jésus Christ moko na tango Jésus abotami na tango te mama fetaka le 25 décembre na tango Jésus abotami parce que date ya Jésus naissance à Jésus akacaché ibonga na te naissance à Jésus oyo batia le 25 eza pour na bata catholique mais pour na biso te pour na biso ba chrétien te zo mémorer image Jésus Christ parce que Jésus abotama le 25 décembre te mais pour na biso attaquer ba chrétien nous sommes censés lutter afin que comme Jésus-Christ est à la sauver. Liboso ya peuple naie, pe liboso ya batunyos. Na yeme kampe ko profiter de l'occasion pour lancer un message pour na bana nzambe nyonso bazolanda biso. Et cette année nzamba zamba kamabela ko sa pour na peuple naie. Tiens mais ko kotali sayo o leki déjà na parcours information. Parcours information o leki na ngozanini. Na omeka komanyola histoire bana Israël. Bana Israël bazaki ba umbu na kati Égypte. Automatiquement ba esclave. Donc surtout monde qui est monté dans le monde esclavagisme, azan monté ça déjà moitié condamné. Donc monté on vivre dans kata ba umbu azan déjà condamné. Donc en réalité bana Israël bazaki condamné. Mais zaki na elimo ko nzamba bane ko pona, pe zaki na mopona moko nzamba be ko préparer, ezaki Moïse. Parce que nzamba trasa ki Moïse na zela bana Israël pas que de kolongola bango na kata esclavagisme. Donc Moïse directement na kata Égypte arrive comme ma directement image ensemble. Donc Moïse na kata Égypte, Moïse azaki nzamba. Parce que makambo o nyoso nzamba bane ko kamanya moni sa nzela bata nyonso ko nzela Moïse. Pour comprendre que nzamba zana ba capacité sa mambeli ndenge nayi. Azwaki no motema ya Pharaon comme ça ngo très dire. A comme ça motema ya Pharaon makasi afin que a démontrer bana Israël puissance à Bozambe nayi. C'est pour cela lelo bana nzambe ebele bazana kata ignorance bazana sa ya kokangama. Donc kokangama o kangami nango lelo ezalo kwanditi ozamo wumbu oza esclave na kata Israël. Israël tozo bela lelo za Congo. Israël tozo bela lelo za Israël akalate o za kata Egypte. To bela Israël ezana ndokaza zanga sika mokote ndokaza partout. Azana ba kwenyos mais oza très important ça kondima ne boso nzambe. Parce que bana Israël bazaki nde kondima na bango bataki boso nzambe. Ko traverser bana Israël ba traverser qui
ce qui Pharaon permettre que les Israéliens babima na carte Égypte parce que ça qui na destination moi que ne ba comme na carte mer rouge ezali mer rouge on les a piste d'obstacle mer rouge là quoi libanga et se présenta qui liboso na bango libanga ezanine nde tout le monde que Jésus a confié le quoi liboso parce que Jésus ni ezaki libanga libanga eza ba problème mer rouge ezaki le quoi ba problème ba na Israël parce que ba na Israël ma il qui bon liboso mer rouge ba que out de ce qui parce que Pharaon zo ko so biso mais ba bossa que comme ici Nzambe a proposé qui na kati ya mandat na beke bana Israël faut ba na kati ya monde esclavagisme azaki capable ya ko passer l'anzela ba ki bana Israël ba comme la destination mais comme on a carte destination zaki victoire parce que na kati ya destination ba kutene so na bitumba koleka na bango mer rouge zaki lokana ba traverser le ngano to traverser 2023 lorsque tu traverses 2023 et nous ba teke lorsque tu traverses 2023 kenzela nyos do tambo la victoire ezali ezape suna ba échec écouter les maliboso na biso mais avant que tout le monde beste ko échec wana faut te demeurer liboso en Christ afin que Christ sa nini a sauvé biso na signali ba na nzambe nyonso cette année au leki na bande de formation au leki nango eza monde esclavagisme au Israël bazaki nango mais nzambe o ya ponio a télémission année oyo afin que vous allez molongi a télémission année oyo afin que vous allez monter que vous allez présenter cette année il y a des bénédictions totales cette année ils ont ba miracle total nyonso o simba kitela ba na nzambe cette année ko simba et nazo croire na puissance nzambe to sambela et nazo croire na miracle ko za na capacité ko munisa ba na nzambe leli mingi ba chola mingi ba finga mingi ba sambela ka nzambe la bonga mona na kate mais cette fois c'est une mission que tout le monde nzambe na misaba. Merci beaucoup fidèle abonné de JKTV News na similaki de bino ki na sana pasteur a roté ya biso lelo comme il faut parce que ba te mêler baza vraiment perdu bazo mié baté bazo tambola na ignorance mais avec pasteur ko sala biso comprendre nki mais na pasteur na minute oyo bozana église moko bozo kambato bozana bozo vivre kaka na sia makula tata na bino. Oui, normalement pour le moment tout ça na ministère de délivrance la rédaction. Donc ça o ici quand nzamba pesi biso zo kamba et nzamba pa moli biso na ba façon na ye na ba façon na ye parce que o isenga kasa na ngolo bonzambe ne asali yango et nazo beta vraiment c'était mingi ki nzambe aza capable ya kopambola mutu moko cette année. Et lorsque nazo loba et nazo présenter le mozo matakat nangai et le mozo matakat nanga pour le moment ils avant la bénédiction za bangasi na kena lancer mokola lelo ke batu nyonso o ba olanda biso na mokola lelo batu nyonso balandi biso na journal lelo quelles que soient les difficultés quelles que soient les circonstances ils ont na kati ya vie na yo quelles que soient les malheurs quels que soient les problèmes misérables na kati ya famille na yo cette année et kozala écraser na kombo na Yesu et nzambe wana aosalo pont parce que nzamba pona ka mutu moko pa tombola ba misusu na kati ya famille boko za la 10 mais nzamba o sélectionner moko ayebi pourquoi taka moko na me kontal sur quelque chose an azaki mwasi mo bande ko botate an azaki mwasi mo bande ko souffrir makasi an azaki mwasi mo azaki ko cholama tout le temps et passe an azaki nini ezaki ko zanga ko bota lelo ba chrétien passe bongo za nini et ça parce qu'il y a beaucoup de personnes baza bloquées dans la finance il y a beaucoup de personnes baza bloquées dans nzema mabala il y a beaucoup de personnes baza bloquées dans banzela makambo ya mibembo tout ça makambo za ko kangama souffrance ba na nzambe lelo ezo se présenter le quoi ko zanga semi souffrance ba na nzambe lelo ezo se présenter le quoi la tentation ya Joseph na kata ya Égypte donc souffrance ba na nzambe ezo présenter na ba catégorie belé mais ba na nzambe me ko comprendre cette année il y a des bénédictions totales nzambe abongisa mipona ko pambola peuple na ye peuple o ba ko zala conscient peuple o ba ko tamona ba lignée o esengeli peuple o ba ko reconnaître le salut du péché nzamba zana capacité ya ko pambola bango tia kana yebisa yo même satan azo bulisa vi na yo aolonga yo te franchement parce que ça na nzambe moko za likolo na yo o za na capacité ya ko batela ko sécuriser yo mais même autant sur quelque chose il y a des choses misérables où il y a la capacité à se présenter où il y a la capacité à côté l'élément même les bossu à famille na yo même les bossu à parcours na yo parce que tout en tout banguna bazali batu balingite au progresser batu balingite au kende liboso batu balingite ko avancer satan na côté l'élément même si ko bunda même si les ba songe na yo mais o est très important il va que oza Eli parce que Eli ensemble te to me content lisa que ils ont une bande de formation moko o Joseph avec les canons na kat Égypte parce que Joseph liboso o zamba pesa ki ya motu ya minkat na ye ezaki fox ya ba songe parce que le monde a ténèbres ils ont combattre les chrétiens mingi na ba songe parce que veut dire que moi en nzambe o aza révélé à cause la mieux préparé na bitumba mais moi en nzambe ba botoli ba songe à cause la mal composé pas pour na bitumba réalité à Joseph comme ça Joseph premier ministre ça quitté parce que famille parce que Joseph attend la famille ça na bitumba mais nzambe permettre que Joseph batte pour un bit avec lorsque ba côté que Joseph dans mon kolomoko crise moko côté ma quelque part Joseph a la ministre lorsque la ministre ba ko bika na zela na Joseph c'est parce que l'engna me content sur quelque chose les lots n'importe quelle circonstance ozo me ka koleka nango lelo na vie na yo una kati ya famille una nzela ya batu moko quelconque ba me ka kolba kete au côté les ma au koya échec ezali ou malheur ezali malheur représentera liboso moi na nzambe pour la victoire malheur jamais se présentera liboso moi na nzambe pour l'échec
c'est pour cela que ba te belé bazo perdre parce que ba mona ko échec pour na bango ndeza malé au moins que na que no mikabana monde satanique na no kabana za ba tout monde dans la loge parce que nzamba sala kate mais là tel ça ba nzamba quelque chose lorsque ambassade de Kangamite sur une ambassade na destination ya poto okende poto lorsque ambassade de Kangamite pe ambassade de Kangamite ka po okende poto donc c'est que ambassade est coexisté parce que avant ngano to zana mokili ambassade ezalaka ba ba zana capacité ko voyager lorsque na no maternité silité moi si nyonso azangi kobota parce que na maternité bakangi yango te maternité zana prêt pour na batu nyonso bazana posa kobota alors nzamba zana capacité ko malikambo ya mutu na dimension par dimension tozaki na ba TV electa obeti papa le kwandi tio kino balo mutu kana kati ya vola mutu mais l'autre comme na ba TV plasma donc faut comprendre que makam échanger donc c'est que so nzamba permettre au bala leloté parce que ebi pourquoi c'est ngo bala leloté c'est que libano nzamba ebi ndenge nzo les donc via pressé via comparaison c'est là où que le et quoi ça bana nzamba okoya parce que balingo se comparer bana nzamba okoya ça parce que balinga ke yaza na top mais abosé que mutapesa ka batu top et nzamba so lelo makambo esimba te na bina yo comprendre que ça na mokolo moko nzamba permettre makambo esimba bana nzamba te ke baolinga vie apprécier ne faut pas oublier que ba pasteur pe baolu ka vie apprécier oui normalement ça ka bana nzamba te y compris na ba pasteur baolu ka vie apprécier pour que toye bana voilà ba biso boy na ko comprendre et ça ba pasteur belende ti to moni que neti ya deni ya kotina kata pétage parce que bi ke na kata pétage olu ka yebana moi les olu ka yebana ils moko ba kamune au sala aibi ke na sima pétage na ngai o musique abiki ko beta na ba boîte de nuit na ba salle de fête na ba conférence présidentielle et ko beta na kata d'église pour les biso na kata église so beta kanze moi to suspendre so ko mekira même à introduction to suspendre ya pétage on a so ya pétage donc yo be na pe aussi je comprends na éviter pasteur faire na biso comprendre muke autre le ba ok donc on a vu ce non bien zo ben na pe ba pasteur si je comprends bien zo ben na pe na yo non neti biso a ben na ba pasteur o baza ba longwe na kati ya sacerdoce ndi ba koza na capacité ko benana mais ba o baza toujours na lignée ensemble pour ben da bango ça difficile parce que neti nga ba musique on comprendre que ngo na Hollande musique ko ata par hasard boye ou les carapété ou qui a un muke oui ko ba ke kozanga ko yoka ngwana za lokuta parce que na Kinshasa minute ba ko yiso yoka ngoe ok koto yo ki fali ok koto yo ki jibe ok koto yo ki wera bango nyo so beta ba ko nyo sa vila ke to yo ka bango kozanga ko yo ka bango za passe mais na bisika onga na vandeli pona yo ko ngoni za difficile na utango ndenge ni parce que na yebiki ngana eloko wana to yo kana te so par hasard botango yo ka na kati na yo se sentir randé et lorsque nazo yo kango na kati na ngava na se sentir kamala à l'aise parce que na se sentir kamala gêné parce que na on sentit que eloko mo za kati na ngeza étouffé donc fona lungwa pembe na on se sentir à l'aise oui merci beaucoup pasteur to komida na suka ndi ba de ko signaler biso mot de la fin message o kopé ça ba na nzambe na ba onyo so bazona na biso na minute yo ni no kolobela pona bango ba onyo so ba vivre na ignorance na wa ba na nzambe so zo na biso boye lorsque okufite viezana espoir eza viezanga kana moto yo akufi nzeto ekauki izana incapacité ya kobota mumu mais yo zanzete za mobesu donc na kati no c'est que za na bambu mesengi obota bambu mo sengi obota kati na yo eza capable ya koleisa génération en génération nzambe pasa la kati na vie na yo e kosenga saison te akotala te genre e mukolo nini na saison nini nzambe akosa elo pelelo akoelever pe kaka lelo mais o sengi très important ba na nzambe tout en mon ensemble, on était obéissant sur la parole. Quand la makambo eza lelo na kata Kinshasa te parce que e baby simboka. To la nane nzambe lo nzamba otambu sabiso yo kamingi nzambe ko ka basala nzambe parce que so yeki basala nzambe mingi o ko sampe na kata lipa parce que basala nzambe ebele o ba pasteur. Oui, eza ba tumi ba ke na église ta cause ba pasteur, basala nzambe ebele ba kimisi ba na ebele nzambe église. Alors na osenga ba na nzambe nyonso nzamba za na posa ko pambola yo kangama na ye et à côté quoi tam kolomo côté. Je profite de cette occasion il y a coupé ça toutes les familles à diaspora où ils ont la capacité kolandanga partout et Allemagne, France, Tunisie, Canada, France et même ici États-Unis d'Amérique. Na pesi bango nyonso mbote et kobana na ba force na ngai ba président diaspora président Anselozolo leader Amisi Elise Salum Ozamoka Baptiste biso ya Kinshasa awa et na toute la famille Mongita o izana niveau ya Allemagne na pesi bango mbote na maman Chantal o lelo a pesi biso ba chrétien ma place o izana lelo na niveau ya Kabamba na Kauka wana et précisément na yolo médical so qui on a salle de fête ils ont disponible pour na batunyo so on a conférence adresse ka wana déjà on peut se donner adresse normalement so comme na Kauka donc précisément na yolo médical yolo médical so comme on a salle de fête mo za wana ils sont disponible pour na activité nyons aux en besoin aux en posé à contact ya kozabiso on a posé comme la salle de fête aux biso na plus 243 081 44 244 09
plus 243 081 44 244 et 09. Merci beaucoup pasteur pour la tao disposer qui peut avoir une émission biso vraiment na CPL makasi koyo vraiment ça fait tellement du bien. Merci na babone émission sur JKTV News, restez toujours branchés pour ne pas manquer émission oyo et koleka na pasteur na biso et ça bino kitoko makasi. Merci na JK pour la confiance et opportunité zo ko ba toujours ko pesa biso. Abonnez-vous massivement. Aux en la poste à produit na yo bilo on a tout pour la publicité, contactez juste le numéro ils la juste associé na JKTV News. Merci pour la JM pour la présence, pour la participation. Merci beaucoup na ingénieur Oazaki toujours wana Fabrice Mandé. Merci na babone na biso tout beaucoup de ko s'abonner, ko liker, ko partager émission na biso à chaque fois à chaque moment l'air to ko tsaka. Ceux qui zamba zongité to kote na bino mbala sima. Bye bye, à la prochaine.